na kanisa bozozo landanga soko sali nganda malewa foza na sécurité pona nganda no malewa même nzete no fufu mais sécurité yomoko mutokocha police te mutokochelo sécurité ya nganda yoche police azali pona kocha sécurité peuple nyonso soka leki bisika wana achelo sécurité mais soki aleki te yomoko zala na ba sécurité na yo oyo bakocha na kati ya nganda elingi koloba na village mpanda soki le kechu atiaki sécurité te donc justice aza na droit akanga le kechu akanga nganda bakende po bocomprendre malamu ata tolobelaki yango te me tolobelaki yango te pona kaka kotia le kechu na mobulu te mais sikoyo nazolobela yango parce que c'est leki mwa mikolo ou bien nano eleki te mais le kechu sayokani déjà na makambo yango ndenge ezokende donc le kechu moto alingaki sikoyo kolakisa bato babimisi batrouble kuna na justice donc le kechu alinga koporte bango siko plainte mais le kechu ye alinga kokweda ya na problème alors sikoyo soki bato baosala bongo seke bayebi ke baza na posa pe le kechu akweya le kechu akanga village mpanda le kechu azonga ndenge azalaki en bref bazali penza bato ebele baza d'accord te que le kechu akoma bongo parmi bato oyo bayebi le kechu parmi bato oyo basolaka na le kechu parmi bato oyo bapesaka le kechu mbote donc mingi baza d'accord te po te aza na eloko wana bazobundisa ye na ndenge nyonso yango le kechu e ata fungoli miso me nakanisa po ayeba bato oyo bazosible ye eza pasi me bato bazali bazosible ye po te eloko wana village mpanda ekangama le kechu adindisa mbongo to abebisaki le kechu arekipere mbongo te bien sûr le kechu alobi ke mikolo azosala te me azovivre oui bango bayebi peke so bakangi village panda okovivre me okodondwa te baza na posa nde le kechu akita le kechu akoma na se yango bazali kosala yango nakanisa tozali kose comprendre malamu yango le kechu en tout cas fo azala ekenge na babarcelone te to na bato oyo bazosala ne rando non bato bakosala ne rando na net bakoswana na ye wana en tout cas na baliste basuspect kotiaka bango mingi te pamba te mutu oyo akosala no rando na likambo oyo akomo discuter na yo ou bien akomo loba no oza na tort ou bien makambo boye alokeli yo rando na net ndenge tozoka ba Barcelone ba comédien mosusu na ba comédienne balingi baluka rando na le kechu ba comédienne wana bango bazosala kaka ki comédienne na rando ezoleka kaka na net mais na kati ya mitema mabe wana baza nango te bango pete balingi bakwesa ekala ya le kechu bango pete baza na posa ya kokwesa lekala le kechu bato baza na posa le kechu kweya ekala na ye edinda village panda edinda bango wana bazo console na moma oyo bango oyo baza kosola na ndenge ya bien bango oyo bakosenga ye ba pardon voire même bakoki pe kokabela ye mbongo yango wana le kechu aza penza na problème mpona koyeba le kechu mwana kofungula village panda tomonaki mbasu oyo ebetaki ye après kosala oyo asalaki abengisaki bato oyo ezalaki conférence ya presse après wana tomonaki mbasu tango mbasu eyaki nalobaki deja na video na le kechu basuspect ya mbasu oyo bakoko pesa mbasu suspect numéro 1 ezali bato oyo baza na baterase penepene ou bien baza na banganda malewa bango nde bakokozala basuspect numéro 1 suspect numéro 2 nalobaki ekoki kozala bato ya théâtre pamba te bazali na bagroupe ya théâtre pe bazali bato oyo babanda kala pe eza mosala na bango selo bango pana bango le kechu bayebi aza muta presse lokola azali jeune producteur donc pana bango ajenaka bango yango natiaki bango na liste comme deuxième suspect
bachroniqueuse bango na tiaki bango na nsima mpe bato mosusu balandi na baliste oyo etikali. Me lelo oyo deuxième likambo ekweli Leketsu, alors basispe baza banani. Nayebi ke ba oyo babundi bazali maître ya Wata to camarade ya maître Wata na moko ya bacomédien oyo asalaka théâtre. Nayebi me naza kotuna basispe oyo ya mobulu oyo banani pona nini bato baye kobunda pa Leketsu. Eske bitumbango ezalaki par hasard to ezalaki préparé? Tango na lobi ezalaki préparé, na lobi ezalaki triqué te. Boya nanu tosolola na malembe pote bo comprendre. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazali koloba nde boye. Leketsu banda salaki oya ye na kanisa bomoni makambo ezoleka. Me nalingi koloba na bitumba oyo toyoki ndenge ezalaki. Ndeko mwasi oyo avandaki kuna findi azalaki kotoyo aye kovanda. Ye abengi ndeko mwasi alobi nazana batu mwaina ye kuya kuna te. Alors ye afingaki bandeko. Alors toyoki sikoyo kofinga liboso afingaki bakipaki ete. Ya mibale afingi yango ebimisi bitumba. Me soki tolandi malamu na munoko Leketsu alobi boy. Kofinga oyo bafingaki bango bazali bapede. Bafingaki yango pa ya mwasi. Balobi na mwasi ozovanda na batu wana baza boye. Siko mwasi muta yebisaki bango. Mwasi tango yebisi bango, bango balingi kotika bongo te ekomi bitumba. Na kanisa bolandi malamu. Kofinga oyo ebimisi bitumba ezalaki direct te, mais ezalaki indirect. Donc elekaki à travers mwasi. À travers mwasi, Leketsu ye moka alobi yango pe lisusu. Alobi na ndeko mwasi, mais pourquoi tango afingaki alobaki pa na yo? Pona nini osukisaki maloba ngo kaka te pona yo? Ndeko mwasi azongiseli Leketsu lekeleke. Nakende koyebisa bango kaka pona ndengo wana kaka. Alors bandeko, na bande lisusu ya mibale. Eske bitumba wana ezalaki préparé to ezalaki bitumba ya par hasard? Eloko nazoko mituna yango wana. Ezalaki bitumba ya solo to ba préparaki yango ko préparé. Eloko nazako tuna yango wana. Pamba te bomoni ndenge keeli. Soki ba préparaki yango nani a préparé yango? Est-ce que ezalaki eloko par hasard? Pourquoi bakosala yango wana sito yebi po batia mobulu na kati ya nini ya Leketsu, na kati ya Panda village bachande mobulu. Po bango ba yebi batoyo na lobi soki ba préparaki yango, soki ezalaki ya par hasard te. Soki ba préparaki yango, batu wana ba yebi Leketsu Panda nganda na ye asali yango sika. Batu nyonso bazwa na nganda nanu bakomi ba habitué. Donc nanu bakomi batoyo ba mesana na nganda ngote. Pe Leketsu banda salaki village Panda nanu a récupéré mbongo te. Donc baza conscient. Ba yebike mbasu ekokaki kokwesa ekala. Po Leketsu aninga uvana ndaku akembi Gérase nga okende mobulu. Batu musu aninga bachaka mbongo na poshi. Ndenge kaka ezalaka na Congo. Mususu azoyiba, mususu azozwa. Me nyonso wana ezaka kimuyibi. Ekokaki kokwesa Leketsu. Alors oyo sikoba kotia susu mobulu oyo. Bakoki pe kokanga ekala. Boyeba malamu tango bitumba ebimi na village Panda. L'État aza na droit akanga établissement wana. Parce que soki batu bazoya n'établissement na yo. Faut koyebaka yango bien. Ezala bar,
ezala boîte, ezala nganda malewa. Soki bato babundi na kati eloko na yo, responsabilité l'État akotala liboso yo. Yo mukolo esika, elingi koloba boy. Soko sali ekala, fotia sécurité po na ba client na yo. Na kanisa bozo landanga. Soko sali nganda malewa, foza na sécurité po na nganda no malewa. Même nzete no fufu, mais sécurité yo moko mutokocha, police te mutokochelo, sécurité ya nganda yo tie. Police azali po na kocha sécurité peuple nyonso. Soka leki bisika wana achelo sécurité. Mais soki alekite yo moko zala na ba sécurité na yo oyo bakocha na kati ya nganda. Elingi koloba na village Mpanda soki le kechu achaki sécurité te, donc justice azana droit akanga le kechu akanga nganda bakende. Po bo comprendre malamu. Ata tolobelaki yango te me tolobelaki yango te pona kaka kotia le kechu na mobulu te. Mais sikoyo nazo lobelango parce que c'est leki mwa mikolo. Ou bien nano leki te, mais le kechu sayokani déjà na makamango ndenge zokende. Donc le kechu mutaningeki sikoyo kolakisa bato babimisi ba trouble kuna na justice, donc le kechu nga porter bango siko plainte. Mais le kechu ya nga kwede na problème. Alors sikoyo soki bato ba osala bongo seke ba yebike bazana posa pe le kechu akweya. Le kechu akanga village Mpanda. Le kechu azonga ndenga zalaki. En bref, bazali penza batu ebele, baza d'accord te que le kechu akoma bongo. Parmi batu oyo, ba yebi le kechu, parmi batu oyo, ba solagana le kechu, parmi batu oyo, ba pesaka le kechu mbote. Donc mingi, baza d'accord te pote azane loko wana. Bazo bundisai na ndenge nyonso. Yango le kechu e ata fungoli miso, mais na kanisa po yeba bato yo bazo cibleye eza passe. Mais batu bazali bazo cibleye pote eloko wana village Mpanda ekangama. Ekangama, le kechu adindisa mbongo to bebisaki. Le kechu a récupéré mbongo te. Bien sûr, le kechu lobike, mikolo azo salate mazo vivre. Oui. Bango ba yebi peke so bakangi village Mpanda oko vivre, mais oko dondwa te bazana posande le kechu akita. Le kechu akoma na se. Yango bazali kosala yango. Na kanisa tozali ko se comprendre malamu. Yango le kechu en tout cas fazale kenge. Azale kenge na ba Barcelone te to na bato yo bazo sala ne rando. Non. Batu bako sala ne rando na net bakoswana na ye wana en tout cas na balista ba suspect ko tiaka bango mingi te. Pamba te mutu oyo akosala no rando na likambo yo akomo discuter na yo ou bien akomo lobano ozana tor ou bien makambo boye alokeli o rando na net ndenge tozoka ba Barcelone ba comédien mususu na ba comédienne balingi baluka rando na le kechu ba comédienne wana bango bazosala kaka ki comédienne na rando ezoleka kaka na net mais na kati ya mitema mabe wana baza nango te. Bango pete balingi bakwesa ekala le kechu. Bango pete baza na posa ya kokwesa lekala le kechu. Bato baza na posa le kechu kweya. Ekala na ye edinda. Village Mpanda edinda. Bango wana bazo console na moma oyo. Bango oyo baza kosolana na ndenge ya bien. Bango oyo bakosenga ye ba pardon. Voire même bakoki pe kokabela ye mbongo. Yango wana le kechu aza penza na problème pona koyeba. Mutu oyo alingi ko détruire ye, pe alingi ko détruire village Mpanda. Le kechu en tout cas ozana bitumba munene. Bitumba oyo otikala ko bundango nanu te na monde oyo kota ya koyebana ya bastar. Mais oyo oza penza na bitumba munene. Le kechu moyena lobano fungula miso ezate po miso no eza ya kofungwama. Mais le kechu na koyebiso kaka sambela makasi kolo ye kaka muta koyi kosunga yo. Na sukisi awa otikala malamu et ciao. Bonjour, Mama Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. Nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka.
Vraiment félicitations. Tala banda Belgique et tia en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki. Moya na mekate suki zana mutu. Suna fungoli suki. Mama bite kutekwe. Bite kuteku ndema kambo. Olga Kabelo. Oye. Batika yo. Yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango no bandela kabiso mateya badoration oza mutu wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekutekue ndema kambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde nani yango. Bite nde makam. Yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations. Ululu. Mama ngayo. Okanisi ngatala. Nde makambo yaki yango bite kutala. Tokos, vraiment, kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo, tina kata Australie mosalo. Tokos. Tala mama doko kisi posa motema na ngai. Ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister. God bless you. Thank you for everything. Thank you. Good job. God bless you. I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.